kaka yo moto koki kopesanga bolingo véritable parce que chez Charles na ye protégaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngungi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Bonjour Balandia Diamant Noir, vous êtes bien sûr Diamant Noir TV. Na Gisele Umba na bino mosali moto pamba ndito lobaka batuya kisangani oyo na moni bino lelo na émission bokomi ke mobulu eza pe na kisangani topesi bino bambote toza toujours wana bomona musala to ke malemba malembe moto ki mambango ezate mais to komi message na bino ekomi pena na Diamant Noir TV et balandinyo surtout balandra Diamant Noir bayoki ke mobulu ezali partout na Congo mobimba to ko bakapa na bino te Congo démocratique mobimba ezana passe mais tozara na toza elongo. Merci d'abord. Sans plus tarder, tout yamba invité lelo au Azali président ya IDPS ya France na Île-de-France. Merci. Bonjour président Chim. Bonjour maman de Manoir. Merci to zongi so po lelo penza bongisi ceinture, bongisi tout déjà pour biso toza toujours prêt, ceinture eza toujours ya bongama parce que tozo militer pour la cause juste et puis noble. Merci. Tomoni et bandit déjà mamba campagne électoral et bandit Félix a quitté na Kinshasa malgré ma banga poto traîner lelo a to banda donc tomoni Félix a quitté na kin ma banga elandi balobi banda na aéroport ti esika ki ba congolais ba lingi koyoka komba Félix Tshisekedi maman oyebi vérité za vérité mwinda ezaka mwinda ko bomba mwinda te le président Félix azali reflet ya idéologie et peuple congolais a espéré beaucoup plus na idéologie wana. Parce qu'il n'y a que cette idéologie-là, Moute Kolongolae, na Boumbu. Olobi Babamba qui président Mabanga, na Sepeli Atro, na Seki, parce que c'est dit jamais vu, comme on a que cortège à quoi accueillir Moutou, et c'est à 6 heures du temps, Kolongwa, Ndjili, Tilimete. 6 heures du temps. Commandant à ville, à Bambi Balakimogène, Sili Batuaboui. Maman, le monde, la base s'est exprimée, le peuple congolais balobi, et balakisini ne balingi. En tout cas, félicitations au président Félix, félicitations au président Vital Kamerhe, la démonstration au Bossali. C'est le reflet de la société congolaise. Donc, batou, nazomona, bon, soit disant mabanga, mais na mona katalibanga mon côté. Oh, bato alio ba benginga corner makani est-ce que kosa ki mambolo ba ki ba bamba Félix mabanga donc yo kosa ki nonga melika à cause parce que les images parlent les na l'air à Kalaté au kosi non maintenant ce sont des images qui parlent ko bazaki na kisa ba mona ki nini bouchon na embouteillage circulation interdite dans les deux sens sur le boulevard Lumumba. Merci wana ezaki introduction merci na mec d'ici ozaki si ma caméra c'est les îles mobundeli ya mboka zara toujours wana makamno setali ya mboka wana lelo ya zara muta parti nyonso mec d'ici za muta UDPS za mutu ya MLC na parti zara na Congo wana ndete wana ndaza muta kuna te. Merci lelo tomoni makambo beli to na ba question élection campagne bandi déjà comment allez-vous financer cette campagne? Non, l'IDPS c'est une machine. Hein. L'IDPS c'est comme on dit, gérer, c'est prévoir. Tu as toujours que biso tous en cartographie à Congo, tu as toujours en avance. Tu vas comprendre biso toujours en retard. l'IDPS se prépare et Bandiko se préparer les lotés. Tu as un parcours. Donc nous savions qu'à un certain moment, tu allais confronter un enjeu politique. Donc jusque là, tu allais se préparer, na ba forme surtout au là. Par rapport au financement, mais nous sommes un produit d'abord, l'IDPS c'est un produit. Et derrière ce produit, tu vas voir que espoir à peuple les alliés, et tant qu'espoir à peuple les alliés, il y a toujours moyen. Au moment qui va financement, il y a peuple congolais, l'IDPS et même une alternance à Misaki $1 symbolique. Et derrière là, nous avons des amis qui vont aider Bisso, soutenir Bisso
pour les lots faire face à la campagne. Donc nous sommes prêts pour la campagne. Mais l'IDPS est parti, mais masse, mais pas riche. Mais tant que donc, quand un euro, on est ça qui vous. Déjà, tant que vous avez masse, ça veut dire beaucoup riche. Déjà, 1 euro, c'était déjà début. Et derrière, dans le but que nous avons des amis, des gens qui croient en nous, que ceux qui sont commis, le Congo sera stable et qu'un jour, il y a peu que le Kakota l'a neni, il faut investir dans le Congo pour le Congo, pour payer Kende Liboso. Donc nous sommes prêts, Makambambongo et Tali Piso Souté, tous en a moyen de l'eau, il faut faire face à la campagne. Malgré Maramnioso, Tomoni, Félix Tshisekedi a sali, mais IDPS, vous continuez toujours à croire en lui. Nous croyons en lui parce que nous avons découvert un autre président. Parce qu'un président, c'est celui qui s'est reculé, ce qui peuple à s'allier, observation. Notre président a été Azaki piégé dans Genève, malgré bonne foi, malgré bon sens. Il a été piégé par Batoya Kanisaki Bandeko. Mais nous, la vérité finit toujours par triompher. La vérité a triomphé. Notre président a été piégé, mais base naïe, déjoué complot. Fameux base. Et mon anakitangu nani président zongi na Kinshasa, bato bazara na base te, to popularité te, ils ont vécu ça. Ils ont compris comment la machine IDPS fonctionne. Parce que IDPS tolobaka, c'est la pyramide renversée. Donc ceux qui ont fait une tâche na IDPS, ils ont dit que yom de bazo même, yom tozo même bato bazali. Donc le président Atali, Amoni, à sali peuple, à sali base na peuple au bazasi ma base na plaisir. Il y a Koyoka Bango. Donc et mon ami que un jour ce gars a eu une décision mongo impopulaire, à ça capable de reculer parce que qu'on diriger peut faire la confiance, faut la communion na peuple na yo. Donc peuple a réitéré confiance na ye et ça s'est démontré que le président Zongaki. Toute une question, nani oyo azo escroquer IDPS, Félix ou Kamere? IDPS na ebisio mama na zoloba ezaka machine. IDPS escroquer kango te parce que ezali institution est telemaka. Tant que vous otangela ngai batu, les gens passent, les institutions demeurent. Donc IDPS tozali lelo tosali calcul politicien. Escroquerie moko ezate. On a signé un accord au biso to bengango ticket gagnant. Donc biso to yebi que to uti na Genève on a subi un coup. Ça qu'on ne se voile pas la face. Baninga na biso balingaki non seulement ko anéantir président na biso mais ko éliminer ko silisa IDPS. Ndenge bakanisa ke soki papa Tshisekedi akufa IDPS peut limoué. Mais malheureusement bakuta na batoloko la biso bakuta na pena batu mususu indirect en tout cas na kuta ina sur les unes bon je le voyais comme résistant mais je vois qu'il y a aussi des résistants qui réfléchissent en tout cas na moni ndenga azo réfléchir wana ezala qui veille à président Etienne que ba congolais bango moko ba se prendre en charge yango moni base à IDPS et le baki na président à se prendre en charge à se prendre en charge et en même temps accord autosali ezali accord oyo et salami Tokende malembe base tango avant que bino base ya Félix parce que ton tolo ba UDPS mobimba bino nyoso bozana kati nde base ya Félix yangwana mais tango akenda ki avant ka kende base boyo kana kina nte bobongisa kite botiki na kende tango komi na Genève a signé lokola yimta bimite mbamo base bimiote retirer signature otuni question moko bien bato ba monikaka Genève. Mais il faut voir qu'avant Genève, il y a une tractation au président Félix de très bonne foi. C'est-à-dire qu'il courir derrière Bande Konaye. Maintenant, il y a un finger. Comment il y a un invalidé Atika Bango. Mais comme c'est un président, ce qui est là, l'équipe président, non seulement président de l'IDPS, il y a président de Congolais mobile. Donc, il y a bien, il y a malamu, souci, il y a confédéré, il y a Sangisa Bango. Vous voyez? Tant que il y a eu des préalables dans l'accord, ça veut dire l'accord est à moitié finalisé en Afrique du Sud. Et il y a des locomoko, il y a combo, il y a candidat commun. Et bango tous les bazokende na Suisse, y compris la base, y compris même bande comme Soussou, oyo bazalelo na côté Moussou wana, ba ke net zokende Genève wana, c'est pour entériner le nom d'un candidat commun
capable de gagner. Parce que candidat commun, et puis, oye ba bien maman, leadership, c'est improvisé. Tu vas faire un leader. Ndenge tozomona lelo bazo bamsusu wana bazo fabriquer bazo tindika bango bakomo ba Nintendo. Mais le président Félix Martin Fayulu. Il a trahi. Le président Félix s'est démarqué, a démarqué le leadership naie parce que d'abord azaki na courage naie à postuler pour na succéder na un grand baoba comme papa Tshisekedi. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Faut lier au tonda. Lui il l'a fait. Bato bayebiete, c'est normal hein, bato bakoloba, mais biso bato za pembeni naie, on va nous taxer des fanatiques. Mais même ngai soki ba ibisa kinga na moya lelo na kende ko postuler na nous en tant que président ya IDPS na ngana robaté. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Donc, bateau, investir hier, le Kolangaï, c'est des gens qui connaissent le fonctionnement parti, c'est des gens qui connaissent l'homme, le président Félix, la preuve. Et puis, vous connaissez tout, et vous avez un maman. Non, mais tout na to kato penda vous connaissez tout nzambe mais bino na kati ya UDPS parce que UDPS est parti à munene ya ba congolais. Est-ce que na kati ya UDPS batama yele ya makasi o bakoki ko bima pe lelo bango pe basala bazo ya présidence na kati ya UDPS bazateka po fokara mwana ya papa Chichi Mutaza la président. Na uti ko yebisa OK, la candidature pour moto akamba UDPS ezaki ouverte. Na membre tu ya UDPS oyo azali majeur à jour à cotisation et tout le monde qui ba candidat bazalaki. Et la preuve tout cas na deux challengers. Président Félix Tshisekedi na deuxième challenger national Guy Bao. Maître Guy Bao. Mais batu dévolu na bango sur le président Félix. Batu azo confondre cause à la fils spirituel ya Tshisekedi mais bazo bossa na aspect politique. Biso ba oyo ngai na eko s'approcher peut-être na papa Tshisekedi na poto. Mais à l'époque j'étais toujours dans la permanence na bato bayebi mais président Félix azaki mwana oyo ya na kati ndako biloko ba bato ko so tozokende ko lukango na musika ya zai kolala nango na koko na kolamga nango il était toujours avec son père c'est comme un artisan oyo akina musala moi ne moko landaka ye suka mwana ne kozanini akosala musala na papa za kosala c'est ce que le président est en train de faire il est en train de le démontrer. Oui, que toyamba susu bandeko musu ya UDPS po bazo banga to musu mwa bana posa baloba même si na mutema babi to loba ndenye nini. Vous assure que maloba ozoloba UDPS mobimba baza elongo na yo to yo zoba na part na yo ndenge na tuna précédent posa petit frère ya Félix. Te naza petit frère Félix te. Naza. Petit frère propre te mais petit frère na ye azavie. Il y a petit frère bon na ndenge âge oui mais na ndenge musala ngaza membre ya UDPS. Dans la responsabilité moko oyo parti et pesingai oyo président ngai Félix aza ko fixer cap. Donc cause à la petit bon c'est normal tout ça va congolais bon c'est un président d'abord a une relation de confiance non seulement ngai na batu tout oyo ba c'est la partie. Donc rappel na c'est la partie ce qui n'a sens wana ça va. Mais makambo oyo président ya UDPS akiko sala akiko signer ba accord azumboka mobimba kabeli na ye Vital Kamerhe. Hier, aux années qu'a président Vandi, mais nous sommes tikali armé à Pessine Vital Kamerhe, tout aux Mboka à Pessine Vital Kamerhe. Vous assure que président Félix a toujours digne à le président de la Congo démocratique. Maman, il y a trop d'interprétations. Hein? Aucun de cause aux Mboka, au Kabango et pas ya Moutou, c'est trop dire. Et là, on a vu que les Congolais, les Zalibo, oh, et mon ami Penamisu, to sali accord. La gouvernance entre IDPS et INC. Et accord wana et ce qui kagate entre IDPS et INC. La porte est ouverte parce qu'il y a déjà bateau bazoya ko se rallier na accord wana. Bo yebisanga siko tango bateau bazoya ko se rallier na accord wana do bino boko vanda kaka bino mibale bongo bateau wana. Ya on a wuti koloba ke tozana kati o ba bengi ba enjeu politique. Tozozela ti na moment oyoke to ko boucler pour toi ne ko kangama poto yeba kembo mena tozali ko marcher na banani on a ko tika primauté na président ngai le jour J à Lobayango mais pour le moment quand on parle que bozimboka bo pesi na biso nanu le président de la République yewana zaka d'abord chef des armées comment yo la chef des armées so na maîtrise du ministère de la défense na yo ki susu bato lobio bokamati Sénat
bosali mais avant bokomana na Sénat il faut élection ngwezala nanu il faut gagner en gote bon remporter la majoritaire na Sénat comme ça c'est à ce moment-là de Bogota qui va diriger le Sénat alors bande ko na biso o bazoloba bazana ba intoxication na bango mais biso to lobi touro yo to ko kene na gêne na bango to kene na gêne na bango moi je pense que ça la bango passe ba kanisa yikeno ba silisi biso mais tant que biso to zaka na ba plan A B T D oye na plan oyo to kene na plan oyo oye na plan oyo to kene na plan oyo bande ko ba kanisa yikembo pona motema mabe na bango baya ko sisa IDPS non yango to contourner bango tozo continuer. Le président Kamere a zappé na base parce qu'Azali peut ici il y a école à IDPS donc tout ça presque méthodologie mon quoi travail alors hier qu'on s'appuie na biso peut tout s'appuyer na c'est comme ça en politique mais peuple congolais nous surtout les lots alingi Kamere était mutu nous peuple congolais nous oaza congolais a boyi na makambo ya Kamere lobi ke Kamere azali caméléon wana eza maloba au peuple congolais lo barajiza aza molobeli na bango ba mec d'ici ba boy ba lingite ba odombo ba boy na bango Kamere mais yo siko tango bino na UDPS bozomona ke Kamere azo mema UDPS po dinda azo mema UDPS po sila po yé problème les anini alingi UDPS kufa mais est-ce que bino bato akati ya UDPS bozomona ngo to bozomona. Merci maman Gisèle olobi peuple congolais nyoso alinga Kamere te. Mais Kamere lelo a une base na kati ya parti na INC qui évolue au Congo. So que na Kinshasa bato bazana na INC il y a beaucoup de Kinois. So que na Est il y a bato belé. So que partout dans une partie na ezali okuta ke ba Congolais bazana kati wana. Ozomona. Tango lobi ke ya yepo aboma IDPS. Maman. Ya okuta IDPS ezali akuti ke bato moko bazana baza ba gardien à temple ya IDPS te mutu moko boma IDPS azate donc to yebi que par rapport à ba comportement na ye passé mutu to azanga mabete il a eu à quoi ba volte face ya liboso déjà oyo e monanaki c'était qu'il fallait que tout ça la sous alliance oyo non seulement le na président Félix Lelo na pauvre papa Etienne Tshisekedi na 2011 à Kimabiso na Canada il était invité président Kamere. Il était invité dans Genval. Non, c'est ça la nature, il y a Batou. Ça veut dire que Moutoupé a changé. Aujourd'hui, on est en politique. Bakor, on est allé signer, mais il y a aussi des conditions. Bakor, il y a des conditions à respecter par rapport aux accords. Et ce sont des accords politiques. Nous voulons ce qui est n'est sololi. Ce qui est n'est sololi, mon président a retiré la signature à Genève. Ça veut dire que on attend que tout le monde ait Zamabé. Base à Télémi. Ce qui n'est pas voulu dans le président Kamere, ce qui continue dans la même lignée. Mais moi, je pense que c'est le président qui aime fixer la cap. Notre président a la qui programme de société naïe. Vaincre la pauvreté. Où ils allaient étaler sur 10 ans. Ça veut dire 5 ans. Une fois 5 ans, renouvelable, ce que le peuple congolais a réitéré confiance. Maintenant, il y a ABC déjà qui pour un mandat na Congo, il y a 5 ans. Oui. 5 ans, ce que Bandimio a renouvelé, 5 ans. Oui. Mais il y a 5 ans, on dimaye. Mbalamoko azui on a bakisi na seli projet na 10 ans. C'est ce que je dis. Tant aux alliés, un visionnaire au Lingui, selon héritage de qui n'est pas président. Il faut qu'on gère, il faut qu'on se projette. Congolais de Bozana, toujours continuer toujours na continuer président IDPS. Oui, toujours si que le problème est toujours là que ba Congolais pour bazarana bazoyo ka ba otala ba commentaire na c'est ndenge za beaucoup ma toujours na Diamant Noir TV ndeka to sala a bien ou a mal beaucoup ma pour répondre. Il y a un azoloba qu'on diriger, qu'on gérer, ça se prévoit à l'avance. Il faut qu'on se projette toujours Moussika. C'est quoi ça, 5 ans? Projet. Ça veut dire, ceux qui, par exemple, Aza Eli à l'équipe président de la République, le 23 août, ceux qui ont l'élection à Kozal, a bandit qu'on mettre en application projet où il y a société Yabiso. Ceux qui peuplent après 5 ans, à Monique projet Wana, et Zala qui bien, et bandit qu'on permettre peuple Wana, Ali à Tongo Midi pourquoi, peuple Wana la sounze à la tête, peuple Wana a recouvrir dignité naïe. Après 5 ans, l'élection sous ce qui est Kozala, a postulé les sous, ceux qui se peuplent à Monique à Sala qui bien, a réitéré sous confiance,
apesi sous 5 ans sous pour le assis sa chanter naie parce que non seulement apesi programme mais à la qui n'a pas moyen ni oyo et quoi accompagner programme wana. C'est comme ça qu'un président un leader politique il faut avoir la vision wana. Mais ngai na landi lobby na yambaki nambaki Adio Salemba waza président ya ba musicien na yambaki chéri ya Wendo o biso stoyebi grand résistant mais alobi bien bango nyonso wana ye amema bango ti Alexa bango ba Macron ba président o ya France a mais lelo ba opposant wana net exemple ba Félix baza au monde ke yo mo seki po bikeza baz alobi vérité que lelo balingaka kutu kozonga kota résistance te bango makambo wana etali bango te bango soka makamba kimi mbango kuna bakomo kende bango mona mayele me babosani muto amemaki bango. Bon respect na ba kulutu mibale wana déjà kulutu Adio Salemba bon ngana ebeli na air ya 1000 sourires édition Gillette d'or na Kipwanza mais air wana ngai mwana muke toko bundisa Mobutu. Mais le Kulutu Adio Salemba, il était tranquille, il a quitté Kembo Kezo Kenena Gochavire. Pour naïe, tout était normal. Na Erwana. Zomona. Erwana na poto awa. Kulutu Selia Wendo. Azako sani na poto. Azako sala ba business naïe. Là, il a quitté Kembo Kezo Kenena Gobeba. Mais nous, on était avertis. Maman, ceux qui ont commis quoi inverser ma rôle, ils ont mon boulot. Tu fais ça dans la place, tu boité, point de vue, fais ça là. Mais tant que vous avez le macambo, il faut le macambo, c'est sincère. Tant qu'on a le bibongo, ça veut dire quoi? Tant qu'on a IDP, c'est la diplomatie. Dans Denga Libanda, Adio Salemba, c'est la musique, il était producteur, édition Gillette d'or. C'est lié à Wendo, il faisait ses business à Paris. Il y a beaucoup de détails. Mais dans l'entretemps, IDPS, à travers le Konzina Bango, ils ont sillonné partout à travers le monde pour que le Congo soit kufa. Maintenant, Erwana, des femmes sont au Seka. Alors, au lobby Makambo. Quand tu vas prison pour bâtir, on va brasser dans ma cour pour mamba ya combat. Te, kulu tu sais là Wendo à côté prison te pour na Makambo combat. Te, côté prison Makambo na yem susu. Te y va tu vas côté na prison pour na Makambo combat te yebi. Moi, j'ai toujours regretté le combat Oyo, surtout en 2011. Ceux qui sont résistants, ils sont sérieux, et au Kabila Zate. Mais, vers ça qui n'a légèreté. Légèreté à caractère, légèreté comportementale. Et que les lois ont mis éparpillés. J'ai accompagné le président Félix, le Mokolo à investiture, et le président Macron. Bon, on a habité tout le temps, c'est lui, on doit pas tout le temps, on a été. On a habité, bon, mission. Monsieur, mon arrêt, mais déjà Félix, ça va. Bon, en tout cas, on a habité, mais je ne crois pas, on a côté en doute, parce que le président, ce qui a eu Awa et Kazali, na mission, mon rendez-vous, mon diplomatique à Honoré, il s'est fait toujours accompagner, là-bas, statutaire à partie, Ndengez à la Canada partie organisée, parce que les rencontres, les préparatifs se font en amont. Pour improviser, attends ce qui est, ce qui est acquis, le biso tolenga toyeba pour tout préparer mais acquis était. Donc chéri ya Wendo akosibiso o tozolanda balanda diamano apotant tozongisa ye aya ko le ba vérité wana ba lobby awa ke ba considérer ka bango te. Oui. Mais on a travaillé avec ba combattants na kamwe ndenge na émission na yo na yoka ki bazo Michel Liboso mais moi na pensionnaire na ngai na Kulutu Guy Gérard parce que lui interlocuteur passerelle entre Bissona Bango parce que combat ndenge zali ba banda combat ba ebi que même salle na biso ya réunion et serva Bango pour basala préparatif na Bango ya combat. Combien de fois tozole kana ba émission pour na ko tendre maboko na bande ko na biso ba résistant mais et ils nous rejettent mais biso tout ça là ba lit oyo oyebi combien de bato tokufeli oyebi to sala lit moko pona peuple congolais mais tango bino bozo yeba mais bozo sala semblant bazo lo baké biso to ba fanatique non c'est une idéologie auto za ko perpétuer donc ndenge tozali awa na zolo bango susu na tali caméra yo za résistant ozana besoin au solo lana ndeko na ozo sala politique o peso risquer vie na ye pe na ndenge na ye mais fungula maboko na yo tango bozo finga sikoyo
biso au moins tozokomeka bamsu bazobunda na kati biso ba o tozobunda libanda mais bino bo proposaka nini parce que soki bino boyebisaki biso kembo tozokende kosala ke tolongola kabila nous tolinga tozala sima na bino vous ne nous proposez pas vous voulez quoi bon ngana lina lobela bango tepo mais nazolo ba mo muke pona yambaka bango mikonyo surtout ba résistant wana ba zorobilel baza ebele ba pachele mikobitant tozoyamba bango bazolo ba bien bango problème na bango ezali et que Félix fois dénoncé que mboka ils en occupation mais pour na Félix c'est bongoté tant que le Félix to le UDPS bozana batamaye les belé mais bino nos bozolanda toujours makambo oyo muto azoloba donc Félix soit le biboye UDPS boza toujours simani or beaucoup qui peut ko na UDPS que non biso likambo toza d'accord na ngote siko peuple congolais zo mona bino bozolanda plus Félix que bolinga Congo. Ok, na zonge liyo kaka na expérience oyo autre que après Genève. Pour na contredire malobana yo. Peuple congolais à travers base à IDPS a démontré que IDPS ezali institution, ezali idéologie. Bah le bas qui n'a président Félix a retiré signature na ye. A salivé à peuple congolais. Ce qui a sala qui veut à peuple ngo sepela na été. Bo basali on banzembo ba peuple on ba sepela ki nango ko basala nzembo ba peuple ni basali nzembo je le ba peuple congolais bandi ba on batindi a retiré signature base ya IDPS à travers parce que à travers peuple congolais lelo bako sayote parti populaire na Congo koleka IDPS ça mais c'est ça les problèmes aux oboma bako ça veut dire quoi c'est que batunyo soana bazaka ba fanatique batunyo so parce que makambo bandana papa Etienne Tshisekedi Azaki n'a pas d'expérience, il avait tous les diplômes, il avait tout. Pourquoi comment on a pouvoir pour le kuta. Ce qui a comment on a pouvoir, bakoya na formule boy. Alinga pour on pouvoir, bakoya na formule boy parce que balingité il dépêche à comment à mettre en application programme d'action na pour asikola mboka. C'est tout. Ba pesa biso na opportunité ba monate. Lelo est commis président Félix, donc il y a commis na yelo kola mo mais c'est normal hein au moni logo tango ezali manga tango za kotela mututu faut le kabamba on libanga qui va manga monsieur tela mais e bandi dia pour la pembeni problème té mais c'est ça ce que j'ai dit ceux qui ont constaté que les gens zotambola bien té mais en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui tozo flatté était to monique azo mema biso bien donc ça sans tâche non kozala sans tâche mutu moko kozala parfait mutu moko de so que mutu moko za parfait bakosi tango azawana aza entouré na bato wana bazako aider na place au moi fa ezali ça a toujours été comme ça voilà pourquoi il y a structure à IDPS ezali c'est pour ça merci webi kenga na ina lo balika mona ba sa peuple congolais alinga ki Félix ponga na yo kara na matoi tango bazona zo yamba bato belé na yamba kai puna banzela na ba message bakomelanga bato baza vraiment dessus na comportement oyo ndenge arrêté bango nyonso bazaki 7 bayokana ki bena zongiso na likambo ya Genève bayokana ki bango nyonso tout donc moko na kati na biso oya kobima abimi mais pourquoi tant comme que Martin Fayulu mutabimi Félix Ebeke tant na kei donc ngam nazo bima lelo mais tant amoni ke muninga bimi fallait pas se perdre na bozuana izaka pona soka lingara ba peuple congolais faut se perdre nango biso nyonso ba congolais tozui to longola pouvoir en place mais pourquoi il était encore muninga zui et comme que base déjà problème est à présent Félix ezali pas à moi Tshisekedi ce qui tozaki na présent aux amants Tshisekedi donc on a pas problème ebelete donc ça veut dire et longo na contexte politique et comme affaire privée tango le binanga ke bato balingaka non depuis à comme président bato ba critiquer que comme il parti à famille donc il y a ça c'est normal pour la politique c'est non c'est pour yango na ozongisa yote tant que tu es à Genève, tu que il y a vice à procédure selon Dengue à Genève, et qui respectent. Kolongo la signature wana. Ceux qui signature wana, il fallait qu'ils la signé le même jour. Je ne pense pas que le président Félix allait signer ça. Et ben, les signatures ont été signées en amont. Et tu as la place pour Nakotia, Combo, il y a candidat. Et la place là était connue de tout le monde. Ce qu'on a lui-même, Hollanda qui, M. Moïse Katumbi na TV5. Alors, il y a voté qui Félix. Hollanda qui battu sur le en tout cas, tout est qui Félix. Mais et là, on ni sali, vice ni caché sali que et comment il était. Il y a un homme qui est senga qui est base à parti.
baloba na ye ke lokola basali biso complot basali yo coup retirer signature na yo. Lui-même alakisaki quand même que c'est un démocrate hein? Malgré nyonso wana andimaki ti ndenge abimi wana andimaki mais tango azondima connaissance à base alobaki nini nandimi mais na okende na convaincre base na ngai. Lui en tant que démocrate andimaki alobaki base na de très bonne foi ya kotala c'est un parti qui appartient na bato ba adhérer nango tango nombre ya bato ba adhérer nango balobi longola signature longola signature ayoki on a félicité déjà na capacité on a écoute c'est ce qu'il faut à un chef. Mais les lobes soit comme président ceux qui élections salami a comme mokonzi les lobes PC pas naïe donc ceux qui base bengika lobi ke et loko sali bodo yemo ko azora décision de ce qui base lobi non atiki nemba mo bandu tika ne bon na opé cet exemple kaka ya président Fayulu tous en 2011 azana parti na ye décidé mais à sala a tia candidature na ye na compte ya Tshisekediste alata muniere tango ba élection esili président Etienne Bengisie pour na koyebisa ke écoutez bino bozali eli démocratiquement bamsusu wana bazali nommé bokota na biloko wana te po nga nazo senga imperium alobaka na président nini je vais aller consulter ma base. Même Liloba, je vais aller consulter ma base. Tango azongi ayekoloba nini de azamuto ya base ya lobby azamuto ya sida azamuto ya IDPST et que lui a mettre ba moyen na ye il faut akota na parlement pour récupérer moyen na ye. C'était ça sa réponse. Na wana sikoyo ye azaki na azasko lelo na capacité ya ko yoka la base ou pas, c'est la question na tuni sikoyo na bato oyo bazali ko sala comparatif wana. Mais Jean-Pierre Nana Moïse ce sont les mêmes causes où ils ont produit les mêmes effets comme pour nini moko kaka mutifo asibirango mususude. Mais yanto le Jean-Pierre Lelona Moïse to moni biso to moni ba vidéo to basali bango nyos bazo soutenir Martin Fayulu. Pourquoi pas bango pe ba batikali lokwa bazaki ba bandai déjà bomoko bango nyos bazaka bomoko po ba libérer. En tout cas avec tous les regrets monsieur Jean-Pierre Bemba d'abord ngada yeba comme politicien comme un milicien avec tout ce qu'il a eu à faire au Congo si ils sont des commissaires ba politiciens l'air toqué na ba Khorasan City parce que aya ki na mouvement MLC mouvement rebelle to commissaire ba politicien nandenge lelo azo se réclamer mais ba kabalo yé aya ki ko sala nango parce que lui il était prêt pour gagner la élection avec sa machine à voter. Bolanda secrétaire national na madame Eve Bazaiba aloba yango s'il n'était pas invalidé que n'est même pas dans Genève. Alors, le colaïe, président Moïse Katumbi Aloba, ce qu'ils ont candidaté, il n'y aura pas d'élection au Congo. Alors, la volonté n'a pas mis balé. Les plus faibles, Martin Fayulu, Oba Komiko Sagananaye, nous, ça nous fait de la peine parce que moi, personnellement, je n'estime mingi pas le président Martin Fayulu. Mais on a zoomé dans les lois à côté. Lui accueilli, l'air batounier na émission moko pas quelque part à le Bénin a utilisé une stratégie politique. Mais il y a qui azali na poids ya comme mabisoté comme candidat comme poto vaincre muto azaki na poids ozaki na base ozaki ko remplir ba critères quoi mais mabatu na candidature commune ce n'était pas Martin Fayulu. C'était Félix Tshisekedi. Mais c'est baninga nous ba été pour signer ki bango na bango c'était Martin Mutazoki ba signature ba j'ai dit bah est-ce que yo ko yebsanga ke penza IDPS qui ne koya pour voir ya monsieur Lokola Matungulu zaki na kati wana. Voir ya Muzito zaki na kati wana. Voir Mbemba invalidé, Katumbi invalidé zaki na kati wana. Mais attends, on va où? Hein? On va où? Bango ba montaki kabal na bango. Mais liko par bango bimi muke et simbité. Yango IDPS a zunzela na ye. Maman, biso tu vacciner na makambo yo. Poto banango lelote. Plus de 36 ans. Donc, tous ces mondes-là, la plupart, ils sont passés par chez nous. Comment ça fonctionne? Mais tout le lobby est collé à sous-souté. L'IDPS devra mettre en place son projet de société. Ah, merci. Projet de société, on va mettre en place les années Nini Poto qui n'est pas chité. D'abord, il faut que rétablir nos droits fondamentaux. Ça commence par là. Donc, liberté,
d'expression, liberté, il y a ma camion sonné, tout le monde bande comme ça, bazolo bakebango, cause à la libre aux na Congo te. Donc il faut mutuna mutu, et puis il faut que dissocier pouvoir na Congo. Chaque institution, il faut y bandenge nini ya kosalela, et puis il faut que d'abord que toza awa na mboka oyo, ils ont mboka ya richesse, de ni na ko répartir bomengo eza na mboka na biso, ba Congolais peut se retrouver. Donc, l'englober en gros, parce qu'on ne peut pas tout définir ici. Oui, oui. Donc, il faut qu'on ait rétablir droits fondamentaux à chaque citoyen au Congo. Peuple congolais, binomo bozolanda bolandi émission et bandeliti tokomi ko chité penza toyoki makamyo so IDPS a tient en place pour na robongisa pour na mboka ekende liboso tozaka toujours na pour na kopesa bino ba information. Lelo Félix azana Kinshasa ezoleka ndenge. Non, lelo ezali bazoko monter déjà la tractation, on a koyeba banani baye ko seralier parce que batumingi baye. Là on a le bi nazotika pris monter na président tant ko boucler par Joana. En même temps, ça ko monter équipe à campagne et vous a dirigé par le président Vital Kamerhe. Au dirigeant dans chaque langue. Donc nayoki que président Kalater banda ba tourner mais Gemena na Bukavu, je pense que est tombé. Ce qui est tombé et vous a déjà prémisse quoi. Toute une question moto comment qui on peut na toute une question moto na lobi nani azoluka disparition ya UDPS. UDPS ko disparaîtra jamais parce que ça ainsi. Nani. Ça veut dire que batu oyo bazo comprendre que Congo il faisait la libre. Bango ne bazoluka que UDPS ezalate parce que l'UDPS qui gêne, c'est l'UDPS qui dérange. Ce qui UDPS azala kité nde Kabila tikalo na libela. Nde Kabila tikali mais UDPS ezoko bousculer et bouscula Mobutu, et bouscula Laurent Désiré Kabila, et ils ont bousculé Joseph. Batouazol Belangote, on nous avait critiqué à Ouattogino Sala accord na Kabila. Mais accord wana il y a 5 ans. Il a eu Kabila out pour appeler ses représentants. A pu que ça la manigance pour modifier la constitution. Donc biloko nyosona batouazol monangote. C'est ça le travail à IDPS. Donc mutu oya koya ki a aboma IDPS basé belé. Mais occasion on a tokoti que la batu parce que Tshisekedi akufaki babetaki maboko babia Tshisekedi akufi IDP to moni ba champagne ba melaki ti lelo papa na biso za na funerarium et ba congolais o lelo baza ko s'exprimer ko yeba valeur et expression à travers papa wana il n'en parle même pas. Mais nous, ça nous fait de la peine. Mais ce qui est mon commun, pourquoi il y a non, moi, Nazo Abundani, moi, et comment qui condition pour Papa Zonga a signé poste à Premier ministre, moyennant 3 ans en transition à Kabila. A tel intérêt supérieur en Boka, à sacrifier corps à Papa Naye. Quand même un peu de respect dans Moutiandengwana. Vraiment, un peu de respect dans Moutiandengwana. Parce que dans Nenga esprit, les Congolais, comme Lelo, au lieu de ne Kotonga Mboka, Congolais, comme c'est ça le problème au Congo. Il a réfuté le poste à Premier ministre pour Nakokunda Papa Naye. Ça ne peut pas être que vous allez monoïter. Mais surtout, Oyo, Papa Wana Salisa. Ce n'est plus leur affaire. Merci peuple congolais, merci Balandia Diamano activité comme na biso pena na suka Oyo Bolanda kibiso ozana maloba moko inkoloba po na tunyo déjà makambo oyo aosa na Kinshasa olobi na biso mwandambo wana et puis to éviter est-ce que élection pour tout sa question ils a quand même temps musu ya suka est-ce que élection ana penda to tikali na 20 jours ceux qui 22 jours je comprends même pas les 1er décembre 2018 les 23 de tout na 22 jours campagne nango ekobanda na ebité bo banda côté nini nde olobi gemene ko kwea na 22 jours. Si, dans 22 jours, ce que s'est rappelé sur ce qu'on a que en 2011, papa n'a pas bandé une campagne, il a 2 semaines en retard. Papa était IDPS. Papa a quitté? Ah, papa a gagné l'élection. Il y a ici qui. Quand on bisogno après, par rapport au Nyos Bimisaki, que papa a gagné l'élection. Mais comme Kabila avait encore les moyens, il a triché. Par rapport au deuxième mandat, il y a un tour Oyo, Tolobi Boy. Tous les joueurs na jeune bango. Le 23, battre l'élection. Et ce que l'élection cause là, voilà pourquoi
président Nabiso Asep, Jacques Chabani, que je salue en passant, a sali Moussala, il y a formé des témoins. Et Tolobi Boy, secrétaire général Jamal Kabounda, le bina ba Congolais nyo so ba électeur. Tango zola mukana oké ko voter. Tango si ko voter, d'abord de 1, tango koti, tango ko imprimer photo, il faut tala, ceux qui photo oyebimi ezali a candidat yo voter. Ba témoin ba ye, ba tie. Et ceux qui esili au voter au tika liwana. Na pourquoi les recommis le président bureau vote avant bimawan et fa bima résultat oyo ezali comparable na oyo zawana. Ce qui ezate bo bimate. Voilà pourquoi le 23 décembre où ça va passer, où ça va casser parce que nous aurons biso IDPS to ko épuiser ba voix sur la médiation. Dans la constitution où ezali ko stipuler biso na article 64 que il faut totia dehors moto oyo azoli nga kotinga na pouvoir na makasi et ce jour là je pense que l'expression populaire sera au rendez-vous. Ah c'est bien donc Félix ça après ya Rolongola pouvoir en place. C'est ça notre détermination. Peuple congolais bayoki en tout cas ezam esengo mingi eza bien azamona mboka soki penda ki ya koki ya longoli peuple congolais ça za simani poza et loko peuple congolais zozela. Yango IDPS abanda ko sala depuis tout ce temps. L'IDPS n'a jamais cherché le pouvoir pour le pouvoir. L'IDPS alingaka et puis ceux qui ba péripéties tous ces ala quitté peuple congolais pe alingaka ko yeba valeur mboka na été. Parce que les biso toujours lobela makambo mboka batu mususu bazaki na makambo na bango na pesa ke exemple ba kulutu mibale ba leka kiawat bango ba yeba kite ke mboka ezoke na kobeba mais IDPS eza ko mona ngo déjà donc IDPS bango to tuna bango tonto na yebi bazala kite bazala ki na ba faire na bango bazala ki na ba faire mais n'empêche que lelo nazo applaudir courage na bango surtout na ndenge bakoti na kati ya likambo ya Congo. Et moi, je suis d'accord et je pense que le président Tshisekedi place à Zali Lelo, il doit être content comme on a que Congolais nyon sur chaque tongo, a comme kokanisa mboka nae. Merci to pesi bato IDPS nyon surtout balandi biso mbote esika bazwami de barotala émission oyo izaka pona mboka Congo tous a besoin de libération ya Congo démocratique. Opesa mbote na mutu moko to malobasi. Non, nazo pesa ka mbote na ba Congolais, surtout ba Congolais ba na pasi na moment oyo, o bazo kufela, o bazana souci que ba ko vanda sous libre na mboka na bangote. En tout cas, moi je compatis pour le peuple congolais parce que Congo ngana kola na o ezalelo eza su yangote. Ngai awa na yo, toza na chance ya kolia. Mais bi combien d'enfants congolais bazo liate? Oui, combien de femmes congolaises na minute bazo violer bango parce que oyebi donc tout ça ce que tokanisi nzele ko zalamne nazo encourager ka bango mais ndé nazo senga na peuple congolais okoti makambo Congo mais chiape makanisi mayele na yo oyeba nini elekanaka oyeleka koyaka kate parce que makambo Congo ekomi balobi na yo boye otelema boye non nazo bana ba oyo ba détracteur o baza toujours dans situation ko intoxiqué. Et ça problème mais la politique, il faut quand même être éthique pesala. Éthique morale, c'est très important en politique. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et Zaka Nassé pour activer cloche. Restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diamant, Gisele Umba. Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diamant.